Sokotali, Fiston Sai. C'est moi. Elle est bisous, chic choc le ingi. Seigneur Rebeta. C'est Azakawa. Ngala landa motute. Ngana moto na coupé à l'époque. Le premier parachuteurs du monde à Bimisa Chuna Baby, c'est moi, c'est Koko Seigneur. On y a souvent Kolanda Baba na glace. Na pe bango. Ba merci pour. Il faut pas tout pe balanda. Nga pona banala na. Oui, bandeko balandi ba abonné na biso nyonso ya Congo Cool TV na Mfumu Mimi TV. Bonjour bipa ino so bizwa mino bonsoir bipa ino so bizwa mibino babi. Toujours na lisanga ya ba artiste na lobaki na osaka ba recherche ndenge ezalaka ba recherche ai na osle bino ngolo. Babi ngolo. Ngabi ngai ancien combattant. Botelaka biye babino moko. Kuno alinga kute ya se présenter boyebi déjà Koko Seigneur. Boyebi ba parcours na ye mingi ba yebi vraiment bien été mais les longa net obeta masolo yango awa na plateau na biso ya Congo Cool TV na Mfumu Mimi TV et merci à mon boss Papi Detienne Mfumu Ntsaku Mfumu pa motema ya Mimi Matondo na Londres et bambote belé sous la maman tete botamba depuis Hollande babi nzete ya Malili toujours na motema maman et merci à toi Lilungu Mabele ai na Hollande babi wana baza bureau ya 4 il y a 520 gigas babi autrement dit papa mapasa na fongoli déjà plateau nanga déjà na Koko Seigneur minga olobelate pour nous ayeba tam mingité bonjour Koko Seigneur bonjour le na moni ma eza ko inda bonne santé d'abord bon santé à la température donc niveau température na kata monde motonyo to za santé à repos donc repos za na santé motonyo te fo fungwa manzoto parce que mes réalité du colo anezali kaka virus na virus donc santé pente ali malam malheureusement de beaucoup de cas ya kaka pasi na mboka ndenge nzambe akokisi mibeko na ye tozwa repos po na biloko etali maladi oyo bakobenga soki nani coronavirus bon bato bakufa ebele ya mokano ya nzambe napesi mes condoléances na bafamille nyonso bakufeli na libanda mboka na kombo ya virus mpe na Chine botika lokoso na kanda ekozala malamu te c'est moi c'est premier parachutaire du monde oyo azali koyebisa bino soki bokontinue lisusu toujours biso mpe na RDC tobimisa virus na biso soki tobimisi virus na biso tobwaki yango ba ebandoza otelemika bo moto elongwe liboko elongwe okoluka kiso omona te biso to siriki na RDC tokomi na kanda déjà si na sololi de na ba docteur tolingi to bando koluka to sa virus na biso to bimisango pe na libanda to meka bino pe libanda biso ya kolongola ka moto otelemi bo so ka mpepe wane ye ba moto elongwe est-ce que au Simba simba bongo ya Chine simbi ndengeni merci et bongo ya Chine simbi ndengeni ni kaka ndenge Koko Seigneur atoloba ba question eza ya ngai ba réponse eza ya ye na mode ya Koko Seigneur elinga de ya chocho déjà donc c'est que ngape na okenera système chocho Koko Seigneur afin de kota ba parcours ya vino artistique na lingi d'abord to songa mukie to mona ki na matanga ya Flor Bangu TV o to bungisa papa na mama na EP sonam Flor Bangu TV mais ko moi na matanga ya artiste ba artiste ba ye ebelete na ebité yo poza ki ozaki ma sur place wana elinko laksanine Flor Bang ayaka matanga batute Flor Bang azana na ba rankina ba artiste ou comment merci pour la parole alors qu'on y a fait que le bango est formé bon gamin on a déjà à l'aise pour batu bangi ba sepela alors pour na likamboetali matanga ya ba Flor Bangu mbila était là partout et a rikakate lokola maman na Flor Bangu akufaki papa akufi baptiste bakomaki te non toza na temps ya virus na mboka matanga nyonso elekaka oyo etangami ya bacomédien nyonso bazalaka ya na comédien moko taoki matanga ya mama na nani akufaki bazanga te toyaka biso nyonso toyaka biso nyonso mais nayebi te
Pour n'engager tout ça là qui n'a biso auto mona qui yango te présenter qui baninga nyonso. Mais yango mo na bi mbile telaka partout. Donc ce qui flora landa ka bato na matanga te waneza vinai. Retour nango pe yango isala meli. Mais ils a bien été que comme on a matanga artiste Flore Bangu na groupe sans souci. Collègue na musala mais ba collègue msuba été. Est-ce que eza ranking te ce n'est pas répondre à matanga te landa te mais ranking ezate na kati wana. Mais pour ngai na mo nango ranking. Pour ngai na kufeli mama. Na mona ki tout le monde. Ya na moto ayaki te musu bato mibale ba okoya te. Ya lete musu fiston sai. Asengai beskiz na mais akoma kite. La die sobe a eskizaki parce que na bakusa ba makambo na ya konta makambo na ya ndako. Biso to mona ki on to sala. Mais soki sikoyo to na makambo lokwa ndeti ya maître pai. Akufaki na libanda. Bandeko balaki na poto. Ese batinde biso filme na bango. Ndeni balelela imete pai. Batindite. Te musupe ba koza 4 personnes kuna ou bien 6. Oh bazaki wana. Tena oya ba Flore Bangu ndenge moko. Moto fo mona na kana tangwa ba pasi pe na bisengo. Donc ere moninga ko eli problème zo makolo na opusa. Pour un jour yo pesa nini? Ezongi sera au retour ya bato ngai na yaka bongo pourquoi bato ba ko yela ngati. Yo moko moto nzamba keli. Soko vando talobi bien si ma quartier tondaki. Quartier tondi mais ba artiste ba tondi te. Et qu'on s'appelle bien te pour n'abisso artiste mosusu. Mais Flore bonne, n'a pas sans souci. Attends mon touté et ça qui bien te pour poudre de chasse. Flore a qui déjà je crois ce qui est chef. Bien si ma moto à Longwe. Mais faut un plus il y a président ayaka kocha ata signature moko boy. Ata mon tout moko mouvement boko tindai. Aïe ko présenter coupe mais mon toit était à part ndeko nangai Serge il pas longwa mais merci na Pierrot na mona Pierrot ndeko nangai ça va comprendre tu es comme on a reçu ba Bervie ayaki na moni Gabriel ngai moko ko seigneur ministre état-major général premier parachutaire du monde il est là oyembelaki bato nyonso na yembeli plus maman dernier hommage à maman na papa na sali nzembo pona lokuma ngaba mengana moi a capella nze moi ça ke kozala non na ça les chana te pona mona so na session bato bangi ba ndo sa lokwa baba no seni angwa komana nango ministre ya kosela ka bato so bakufi banzembo nde na pemi moto soka kufi turo boluka moto na bino sa ya nzembo nga disque na nge tondi pona na makambo na nge bele na moto wana ya ki shampoo na mama na papa na konta bana ngaba mengana na mona ngaba te ba météo baba nanga bati mais na matanga pa mona na kité amona nité c'est que ranking ezala entre météo na Flore na ye bandengeni ngana baka déjà moto te nzambe nde moto comprendre oye ko elio ye balobi pe ko koela yo comprendre pona makambo ya ba Flore en tout cas nzambe apambola yo place azali kimia ezala ko mi déranger te ndambo bamonanaki baposantaki bacomédien nyonso comprendre donc ko raisonner penze à l'autre côté kimia ezala mama kei papa kei ezai ongai na lobaka eimawa okamwisi ngai eipasi donc nzamba batela yo acha ba mama place malamu place bakei na meilleur et de pire ndenge bamilinganaka mokolo mariage ndenge pe bami kendeli moko na bango yato mama ke akeli boso akezwa jomo ko boyo kuna papa e kolanda kuna e ko mababa ndo wela kayo na sete bango pe ba ke na bolingo moko o bolingo pe no sele lo kwa yo sali mariage na ngape na préférer OK kana moi sinon pour mikolo kongwango wana se pendo linga moi sinon so komi po kufa boke ka bino mibale yango wana sala komi pre okufa na kenzela moko na moi sina ngapi ndenge exemple déjà papa Bangu na mama bibi balaksi biso déjà yango wana rande koko senya toloba koko senya toko ta directement na kati ya histoire na biso to beta lo sujet na biso oyebi ndenge baki wana mboka bato bakufa ka bakendaka moto yebaka te menga na yo comprendre moko na fi moko ya la kuna ya makasi finini po moto soka kufi
akei azonga shute siko moni nde bakenda bongo akoza apa kebo akomi président de la république kuna ou bien ministre moko général moko loko ya lai burgumestre awa ela okita kuna akokoma pe omona pe ministre ya budget siko kuna okamba banani bon bato bakuna bakoba kuna wemba lelo na FIFA alaki na FIFA mais kuna bayebisanga akomi na t-shirt ati un t-shirt banani nde bazwaki epo aboyini bakesa bamadilu basangana na balwambo bazongisa nini oyo okesa lwambo akala ok jazz bazongisa yango babi banzembo ebeta makuna na wembe epesa te yango aye na ye na nini anti-shock baza kuna na babi mombale badefao badeba baza akufa pe ya sonam personam mais bongola motema ava kufa bongola motema kasi azongela su musique kuna personam ane longwe azongela musique donc babi avo kita na sama bele kuna ba yamba moto na deux poulets cuisse jeep lupangwa munene donc so ana basalela au carreau na cimetière na ya carreau yeba kuna ozwa 3 niveaux moni bato ba kufa belé bolo bo virus bato ba kufa belé po ba wela biloko eza assez donc c'est que virus c'est ça na ngote na mboka virus yana na mboka mais etaka ba mboka ya liti ndeti biso na RDC c'est combien de morts au moins terme sobo 115 combien de personnes ont banango 5009 5009 mais na chango yate comme na makala yate ndengeni na ngabe yate ndengeni sibauta wapi siko botongo botama virus ya kufungola ba pareil ou bien virus eloko nini tomoni braza depuis braza kanga maso na mutu moko tilelo ka biso kaka emati okufa malaria yango mwana maso na longola izeme yango abetaki libaku famille baliaki ye yango donc awa biso titre na biso ya Congo yango ato kufino na sido yo kaka virus yango biso malade sila donc malade na biso tika ka virus ato ke onde kono akufaki abeli makasi akoti ko hôpital abela kapema titre nango yango titre nango yango babi wa ezaki ambiance elongo na koko seigneur babi parachutaire makasi ya kada ancien kande to lobaka ka koko seigneur question euti musika pa Dercy Mutombo na Pamela Mbala na Paris Dercy Mutombo na Pamela Mbala bana Paris ya boy benanga talent sur roquette balance roquette siri boy benanga moko na posa na question ezaboye koko seigneur idée ni la kayo ola ta coupé na elamba o idée vraiment ezaka no idée na uta no euta wapi pondération 16 la pondération 16 je uti na Congo te et uti na Angola je crois bangolais au baza kuna staff nanga staff d'Angola en tout cas bambote na bino na ebele po bino na bangela bino boyambaka bato mabe ko beta surtout donc elle est Angola na venanga jiklo katonde ngadios wana na shikshok loinge nde koto idéologie ya gondo na ya nango e yana comédie mon côté aloba ona ngai nde gondo te pondération 16 c'est koko seigneur na ba témoin loko ndeti caméra na ba témoin nde ngape na ba témoin na ngai bangada da bali ba machuda mandangi premier artiste comédien na kata plage na Angola toye kosukwa na ebale no océan nanga dada to mona sko américain moko bien tenu GP gondo moya muke ngate na bino mondelo ko bebisa c'est l'argent en Afrique kozonga na biso to kozonga boy to tukala kuna concert moko ndesko ngade da componate na bima tongo na kota ballon na bango na luka gondo wana ka marque wana chemise moko boy ngade da kidi ba ebika no
Seigneur olata kanenga lata ba kaka muta obimala bor moko boy po na salle na batu na yé moko vie libanda. On comprend. Et on a bien c'est mon premier parachutiste du monde. Ngala landa moto te. Ngana moto na coupé à l'époque. Moto na coupé. Alors on a coupé ni et alors on a cousité ko suka ba pepe na genou. Mais oya sko me pende milangi. Oh le bato ba bengi Chuna Baby. Le premier parachutiste du monde a bimisa Chuna Baby, c'est moi, c'est Coco Seigneur. Et on a moto mosute onyo suba ko landa ba na classe na pe bango ba merci pour foxer. Donc na linga ki bongo il faut bato pe balandanga pona e banala na bato balandanga na sima po na ya na tonalité nano oyo bato balandanga na tonalité bali ebele oye babango pe bon na ko ebele ebele ba ping pong bali bazwa ton ya Coco Seigneur mima yo mima toro kwanga mimi ko nani akoko ka bimisa voix soko tali fiston sai c'est moi. Elle est bizarre, chic choc le yingi. Seigneur est bêta. C'est Azalaka wapi. Azalaka. Azalaka. T'es dans le monde artistiquement, tu es bas ça été. Na vie à Bomoto, Azalaka. Azalaka na vie à Bomoto. Lelo yepe na likolo. Vous comprenez? J'ai félicité. Voilà nga yepe sabato ba implice. Et ma kama ministère na biso. Il faut balandela ka biso bien. Hein? Bon, moto a moto te, nzambe mne moto, venanga drisha moto, Petre, na habité dans Londres, Hélène Zimundele, Douglas Kumbi, hein? Pamkele Mboloko, donc, en tout cas, Koko Azali, Petoko Bakara Nabino. Koko Seigneur, tu as continué, tu as continué, tu as continué, tu as été artiste ancien, dans Moussala O. Bana Congo cultive babone na Congo cultive ba iba yeba vraiment Koko Seigneur idée ni ma eyela kayo idée mani ne la roma ke lelo okoma Koko Seigneur idée ni pototi na couper nan o expliquer biso siko idée ya rozwa ke okoma Koko Seigneur ne to mo ba Koko ping pong so retourner idée la rata ezaka boye boye siko Koko Seigneur idée ni la roma okoma Koko Seigneur bon nga idée la nga pona okoma Koko Seigneur ya te nga idée la nga été nga inde inspiration ya na sali album na nga ya Seigneur wala nga moko na chic choc lo yenge oh sala album na nga ko bon o mari misamo ayemba ga Seigneur wana yanani yanga ite ngande na te yangai ngande na pe mi chopo ba cassette a 4 ngande na alai na banda likolo wana babenga ngone ku fekle na pochette wana ndengai Mukona ngoka Seigneur, pourquoi tu m'appelles? Batonga ngai pona yo. Mawa, okamushinga. Wana ngadada ko benga ya mukolo. Mbali osomba pesi ngai kombo ekofo. Bawela bakombo bango mibali. Mais elle na beti chance Seigneur. Yana moto moko ta pesa ngai komba Seigneur. Congo mobimba, Brazzaville, Gabon, Angola babando benga ka Koko Seigneur. Et na moto talo bo ndeti mosusu ba pesa ba kombo ngate ngai public ndepesa ngai kombo comprendre en tout cas mbote belé na vena nganga Dios vena takinga pe bino ba mbote na pesi sur le vena ngai je crois ba di banda bango nyonso vena ngaki mbateke na Londres ba kokoda nzombo ba mangobo ba vena ba mangobo mais baba master ngai baba master ngai o boy so to kutana na beta ba vena nga wana ba master ngai kokoda nzombo mangobo vena kimbateke ba molai ba bleki langa ba Gianni Vexas Fai ba Po Firenze ba Ansolozolo ba La Duchesse bah c'est quoi ça bah succès bon 2 minutes soda makas José de Londres Sida Bilele hein Koko toujours mikolo ba bianga kaka premier parachutiste du monde belge o meki na bimisi GP na ngai na beti donc j'ai zalité
Merci au Meki Abeti au GP candidat au lac Sabinwana. Koko Seigneur, tu es bien l'identité. Il y a Koko. Il est le premier parachuteur du monde. Mais, tout quand moi joue, je suis la TV de moi, Koko Seigneur a joué normal. Et les kela biso donc, bato les kela bango makas. Tu es bité. Koko Seigneur biso nyonso, nga depuis na botama, ti na koli na yebeli Koko Seigneur na tonalité. Mais na kamou na mona Koko Seigneur ndi ba ke sanga jika mais comment ça fait Koko Seigneur ako jouer normal et pas présent Kikedi. Ba mbote be pas aller présent Kikedi. Pourquoi osaki bongo? Non. Amoni Koko Seigneur aza polyvalent. Naza artiste. Bato ba mesana na ngai mingi na tonalité. Comprendre? Amoni ba tonalité na biso. So landi ba comédien muso mona bango tonalité tikale ezala longoli bilambo. Ezala faina mosi na aga na ton oyo. On comprend? Mais alors pour okima ka babiloko wana ton ekanga pour eza ton musala. Mais ton ndako yali ton ndako. Yango moni collègue na ngai invité ngai na kendaki na binete. Na travailler en tonalité té. Na travailler sur quoi classique simple. Donc yo mom de senga kango. Nga mom na senga kango. Mais pour toi ba rimer e bimaki e pas bande msu non atalaki abi identité na ye wana eza ya kala yango te. De senga faut a jouer c'est normal. Assassin peu en plus. Mais oui, elle a déjà parce que non na balox. Na balox. En plus na moto na compléter les sous un plus à idée à ma casse. Il faut nga mona la na kati wana. Donc il y a la quitté au non, il y a benga ga bro furuba. Ko tsalo ko la non. Hein? Omoni babiso. Tala producteur moi bien a zoli mero benga. Non salelo. O tala ta 950 pièces kuna. Ce cocaïne ngolongo la kombolo ngai. Donc jamais muto akole kanga na inspiration na mutu. Ya moi na boya kananga makambo ebele o yaka boye sala boye non. OK? Yango wana we oboya no makambo ebele ka tsolo ba yo mukaka. Ko Seigneur le to mona na ba kokololo o ya bino. Na bana bango so wana ba groupe. Mais depuis to yeba Koko Seigneur alongo na chic choc le yenge. Tu es barato quand ça le roi que Koko Seigneur a ça la groupe na ye. Ne to mo ba groupe nyoso ba groupe maman Theresia. Ya ba bobo. To mo na déjà ba groupe to mo na dans. Mais pourquoi Koko Seigneur a ça na groupe te? Ouais, on appelle un personne merci pour la parole. Koko Seigneur a ça na groupe te. C'est bien. Koko Seigneur a na groupe te. Koko Seigneur a ndenge mona lui de finesse. Oh. Ngana ndenge mona lui de finesse. Expliquez biso non, expliquez Congo cool ba abonné ba yeba. Congo cool. Soki nangi ko expliquer bino pourquoi na ndenge mona lui de finesse. Inspiration nanga ebimaka er nyoso. Ndenge na vandi inspiration ebima. Donc na inspiration na ba histoire nazala ba makambo belé. Mais muto ko soutenir yango azati. Hein? Muto soutenir ate. Jamais na ko sala histoire nanga moko. Na bimisi on a boka on a télévision. Na bénéficier de l'autre côté, na gagner nango l'autre côté. Bon, pe muto soutenir nga na futa chaîne à télévision nani. Na kata Congo. Azati le Koko Seigneur aux la relation belé. Relation le belo côté. Kasi relation ebisa ono zombongo somba matériel. Pour la musala azate o monsieur soko mona ba bimi wana ba ko sasa ba biloko na bango ake yakutani na mando na yeba sokoliye ba lambi abimi ake a bloquer. Mais biso a vérité o musu nani yango mais baza batote bato nzamba kele la mokili mais bato nzamba kele mais biso a vérité oti bokoko basali ba makambo na bango ba sokoli bango ale bake bonga na bonanga o sukola ngai yo lingo sukola nga bonga na sukola mukoni on mona te eyaki ndoki donc nga na ozela ngonga nga nzambe soka pesi ngai moto abien apesi ngai manager na ngai abi Koko Seigneur na yoki ope mingi sela nga no ba pièce oyo eya ala tanda oyo le kana kisasa toyo ka eko okoka 4 jours babiloko na mina papa mbabolekisa na TV bungi ya solo wana pe na bomba tenia scène moko na bomba tenia scène moko ya bimate kombo na Lazare
Wabilo surprise te we. wana kombo na elaza bokoganga bogangi na TV boganga na kaka na bebloka mystique oyo pondération 16 na bete nango déjà 20 ans yango ali obanda monde art 20 ans yango ya art naza nango gondo mais siko na gondo très suspect ese bakolanda lisusu yango bakolanda yango yo gangaka yo saper yo zolata yoshi ya gondo hein? Bien Santiago moto te nzambe nde moto eimawa nayebi ke bosepela mpasi bozali bozosepela toujours bozosepela boba koko seigneur azopela biso esengo makasi koko seigneur devant caméra ya Congo Cool TV devant babone na biso nalingi otangelanga 5 personnes oyo ndimaka na monde art 5 personnes avant de continuer 5 personnes oyo nandima na compte art na monde art 5 personnes chemin devant caméra Congo Cool TV ya liboso Fabregas héritier Fali etika mibale nani Gidol après Gidol mwana matete Guilain Samba 5 personnes wa otangeli biso côté ba musicien mais ngana posa otanga côté ba comédien pot lisolo ya ngana eza par rapport ya théâtre côté ba comédien ya ba bikoko seigneur bato ndimaka na monde art côté ba comédien tangelanga 5 personnes oyo yo ndimaka na ba jeune ou bien na bango nyonso ezala côté tonalité ezala côté ya ba chaîne tangenaka 5 personnes Massoum de Blindé Kwedi Ngalfa Bodo Elombe. Pour comprendre pourquoi papa ça c'est qui pourquoi makambo e mabe makasi makambo e mabe makasi personne na 5 parce que 5 yango ya ba jeune ya ba tata ngai na ebisi koko seigneur atangina 5 personnes binomo bomone atangi batu oyo donc bomonaka bodo président Massoum Bende atangi bomonaka ba pesa ke pourquoi tangi météo te hein pourquoi otangi météo te pourquoi on atangi météo te ngai na ebité ouais faut beaucoup ta ce qu'on a cerveau na 4 pourquoi otangi fiston saïté on faut beaucoup ta 4 cerveau pourquoi otangi kikedi il faut cerveau. Pourquoi otangi maman Mbali Osombote? Il faut cerveau. Pour mon que Koko Seigneur aza rankiné na kata monde bomoni yango. De tobaki na baki ngala baki na kozwaye. Pour ngai na émission na ngali sanga ba artiste tozwara batu boye. Pour moi que rankin eza makasi Koko Seigneur. Pourquoi ozara rankiné? Yande na botam. Eza na kata liboma mama. Na kokse 6 mois. Tobando oyo kana tena kati na ba michopo na ba imorai na ba nin oyo ba nin oyo soir ba mib nini oyo lisusu ba scaris ba biloko mso akokoli mona panga film bomba sika na kata libum na lobisa pe bango te yango salike do yo na ba artiste comédien boyo kana te ngana ba comédien to yo kana tende to yo kana biso nyoso siko tala niveau ba comédie ba ebele ngala ke tanga bango nyoso hein eloko moza la kati wana o bombeli biso Koko Seigneur eloko wana kati te eloko camarade nange sobe to tangi to fandi na mabele ti lelo to za na envie mais camarade e sobe mais otangi était parmi 5 personnes mais na tangi ba vieti na tangi ba ngai na posa ba vieti ngai na posa tangi la 5 personnes tangi c'est mabe te otangi était obwaki e anaboaki à la désobé mais sinon Nadine Bola qui toque. Merci bana Poto, bana Londres, bana Hollande, bana ya Paris, bana États-Unis, Lord Mufengi na Canada. Dans yo mozo mona Koko Seigneur, Lord Mufengi mona yolo. Dans yo mona Koko Seigneur. Lord Mufengi mona yolo. Mona yolo. Là. Koko. Zonga na osimate. To raisonner à l'époque à Mbaki. To raisonner Mbaki ere alaka.
Ba mtia mabe. Nga bomba na ngate e mawa. Koko Seigneur. Yeah. Numéro yokota ozwa. Numéro yokota bozwa numéro Koko Seigneur. Oui, to continue quand ambiance na biso ndeza la kaka bana poto, hein? Mon boss papi détient Fomuntsaku mimi matondo motema Fomuntsaku ndenge za kaka. Jenny Kafuti mwasa mokonzi, hein? Jenny Kafuti mwasa mokonzi tali mwasa kumisi nzambe. Koko Seigneur. Elo nini esala ke lelo ba artiste comédien bazala ba rankine. To bakota en nakati ya musala. Elo nesala vraiment bino ba artiste. Bazala na kindokit. Bana kindoki nongo bauta na bandako na bango. Nde baya ko memela biso ango. Pour ce que à l'époque na biso. Hein? À l'époque na biso ndenge to alaki wana to alaka na rankine te. Rankine ko bota maka na bana bino ba yeya. Soki bake basukoli akoti akesambela tapi ayebo eka kozonga boye abeba ina mutaka mutoloko esobe yo kebeba nae esoba na niveau na ote okebeba nae ozwi motoloko fiston sai bobeba ina ye beba na mundero e biango pe asonam vient so mundori mais ça biloko à l'époque bon à l'époque yobi ke rankine zarate mezalaka non kobeba na ya pire petit na pire vie ya jour moko ndeti rankine salami lelo lobi ngai nazwi ngai moto na ko solution na ya pa vi munduri na bise non ve leki akotikala leki na yo ata longo na mouvement akasali ya ye c'est rien ça l'envie to solo la parce que nzambe ndi moto akela biso lelo rankine lelo bongo lobi moto asali so ye na ya peso be na ebise keba yaya zai yaya luka yaya solola isoba kinda basololi na vesa kenda na eto tanga ba kombo bo hein ba solola omona bolingo abiso ali ya ba respect na ebino na koluka rankine moko te ndeti ngaso luki rankine ngai ato bando finga lelo ato bando tonga lobi oyoka ngata demo 3T mais soki etondi na sanzelio erwa motolobi okoti moke po oyanelo ko répondre ngai te po na ososolo AZ. Mais basé belé o basakana yo baloba ke ko Seigneur azelo wakala to qui paraît souté mingi baloba ngoti le to kangwa mingi mais pourquoi ko Seigneur ce ba bengelo kwa kala siko masumu ba bengelo kwa nini ube ba fait kwedi ba benga ba elo kwa nini mais ba beta tonalité te siko ba nyama on comprend quand le baima imawa po moto loko ngo benga moto akala mais faut de beaucoup de respect. Il faut respecter ngai na moto akala. Hein? Pourquoi biso pesaka ba fe na biso ba natanga eta lelo azwata libanga ba fe na antakala. To pesa bango ba respect. Ta degré à 25 à la commune na pesa eta libanga. Ba fe simiser. Ba fe na ngatito. Hein? Na pesa kilo ba fe na banani ba yandi mos. To pour respecter abakulutu. Ba maman ba ebele te ko respecter mais azale ki mete opesa te mususu respect hein to ana ba Teresa to zana ba bijou la reine to zana ba acoustique to zana ba via to zana ba ebele pourquoi biso to pesa respect eza totalaka wana mukolo wana leki olo le mwana te en plus c'est fou boye bango ba comédien eloko na benda bino mutu na bino bato bo ali banda ya mboka bokeba ba comédien ki motema mabe oyo to koyeba te bozo wela nini boluka na elongi ya nzambe yo yaka makamba théâtre sala théâtre okoma liso journaliste otangela ngo wapi. C'est pour ça qu'on a baomo la basi, bazo la mibali et comme baboka bambasu. Yana tuna pourquoi ki mutema mabe wana kaka na kata ba. Excusez ngai non. Biso Koko Seigneur ngai yo. Na ngai zoba. Mais soko ebisi ngai Seigneur ya ko sala ngai interview émission. Na oboya po ya musana ngai te. Ngai musana ngai yango. Siko yo lelo comédien comme journaliste. Siko biso ba comédien ba artiste to ko ya to telemi to kangi maboko. Yo so yo poser biso ba question. Yo oza sous comédien te tolongoli tous les comédiens au basala makamba ya émission ya net
to longoli bango ba comédien ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba nini ba chroniqueur na ba chronique soki 15 wana bino tout to longoli bino na compte théâtre botikala kaka bongo nde bo bongo to mona su mutu te ona makambo na biso théâtre yaka to boyi po bino pe mboyela biso ki songi boyela biso ki ndoki biloba loba makambo lokuta soki batindeli yo $100 euti libanda okoye mutu makasi okome mpoli onga na danse na futelaka ndako na mon frère na futelaka boy kasi futela okofutela pe ndako na kinkolete ese oza siri mokolo okende baocho na métropole ok passa merci okende mpasa kaka ndeko osenya toloba koko osenya tokomidia koshite presque okenda déjà na la fin ya émission na biso lisanga ya baartiste un mot démo conseil nini clé oyo pesa na bandeko oyo baboyaka bato po surtout bano babima lelo oyo baboyaka bino bancien oyo basalaka ke omona mutu mosusu amonika bimika lelo directement komo boya yo koko seigneur aboya mbali osombo aboya ladi esobe po ya bimiki lelo conseil ni opesa bango na ba oyo bakontinue kosala bolamu na ba oyo basala mabe. Merci na koyebisa bandeko nyonso boye kimotema mabe esalaka eloko te na vie kiyenga eza nano mabe eya péché babiloko wana nyonso koboya moninga eza mabe makasi eza masumu po lelo soko oboye ngai mais ere okoyela problème moto akoya ngai nga moto nakoya kosunga social na matanga tobezala koko seigneur mais okofinga ngai ofingi esobe ofingi sai ofingi velanga mbali osombo ofingi ba n'importe quoi oyebi niveau bana wana baza na bango bato oyo ofinga oyebi ba ceinture bana bango tozula bino mesure lokwa tote ya bino bo comprendre te tozula bino mesure pe na mesure tozula bino eza bien signé na chef de l'état Koko Seigneur bien signé na chef de l'état Félix Tshilombo Tshisekedi to bando boka bino na fleuve po bambisi ba mona lisute to kange to bodo na fleuve ovandi kuna simo ba leyo oboti ba makakala oboti ba nini ba nini o ba benga ni ba bipiatu o misubu kokoma ba mbinzo bokomo pombo comprendre ba kofi ba tuk kelela bandoki bosa ko tshela batho ba poisson bandoki e utaka pa na bino bandoki ba diable to yeba bino déjà to kozwa bino bo continuer. Merci Torozo bango kande ko seigneur lobi ponga pe na profiter na malobaka ba artiste ba lobaka ko seigneur question mo to bosana ki me eye babi eya rara na to mona rada message de côté déjà message ko déjà awa il y avait na pêche na Suisse pêche na Suisse mona Suisse ouais babi grand frère ya Mimi Matondo ba Mimi Matondo wana alama classe na biso to tanga na ba na marquera ye ngala zwale no na 9e ya zule 100e to tanga na bango to alaka saint lève ouais na moni question ne ye babi ko seigneur tant bozaka na chic short le yenge bino nyonso na chic short le yenge mutu nini oyo ozali makeso omoni ma a jouer et ça le bien pe mutu ozali keso moni a jouer et ça le kanda tanga ba kombo biso vérité elle kanga dia ce faire jouer en tout cas dans les 5 fois mais ce shogun a joué kanda nako bambeli banga pona nini yo mochugo yo oka pose ya mokolo dozi ko ya dozi donc c'est ça bango wana kaka mais obi ke baton pe bimande mona président Ngadia maintenant li passa na eti na li passa héritier premier si ya chic choc lenge na héritier ngalongwa chic choc te na déplaçande na longwa te na déplaça eso yo tala bato balongwa omona bona ba TV bato balongwa neti banani nde ba vie de loin balongwa ba musielo balongwa ba banani
Joki sape alongwaka kene pas à vie de loin. Mais Hermon a ébé l'eau salata zongi les sous. Mais j'ai félicité Cheften Zizi, ça va. En tout cas, ok. Na pesio Bambote Belé, Kadogo, Chocho na Luanda, en tout cas, Bakunde. Bon, c'est ça, à Chikchok Luyenge. À part, il veut en Djani. Vexa c'est faille Mobiala. Kanda bayo. Génération Nabino. Kanda bayonga. Génération Yaya. Wana yaya. Donc bon, bah liboso. Boso. Nga na nga na simat. Nga batebe bakaisanga mutu akala. Yango, d'autres le bar la vie qui est Koro Seigneur. Tant omi pesi komba koko, de seke ozama mbiaka. Nakaso ye na virus. Ponga bando koswate koso seconde ni ya na bona nga température. Aza na kashine na nga yango, kashine na nga zali. Ou nga ba yibite. Te aba yibate apa colonel. Eh. Donc en chic choc le ngé yango wana nga na chic choc le ngé nakuta Shogun Mbali Osombo Djani Mosieru Kadogo Chocho nani encore Christian Petit Apo ouais non le nombre non moi ça va on comprend donc c'est une nouvelle génération on va vie de loin non ah vie de il y a lobby et ça va nina bisoté va vie de loin bah yé et les bis aussi si ba Kosovo ba Karachika la troisième guerre mondiale ba les enfants les mon enfant ba oanande tigali via kepoto ali ba vie de loin bah on comprend mais ça va. Merci Kanoto Lobara, ça va. Tu as déjà na souka émission na biso Koro Seigneur. Moi 2 ou 3 mabanga o bombela ki bana poto ba abonné na biso Congo Cool TV bayoka. Ouais, mabanga na yange ali Congo Cool TV. Premier libanga na ngango wana bo s'abonner. Biloko kitoko ke salam et que kota bo sepela. Oh kutu ya nango na émission. Bosso na bina sela bino des plans et quota. Et ça c'est très dangereux. Moi là mukete pour na Congo Cool TV. Non, na pia ba mbote kaka. Na pia ba lo mukena sela bino mbote bayo. Maman en tout cas, maman boss Papi de Tiene Fumunsaku. Papi de Fosé de Tiene Fumunsaku. Motema Mimi Matondo. Ah, motema ya Mimi Matondo. Alors Nzamba Pambola Bino, et que ça va bien. En tout cas, pour respecter, Bana Katakisasa, Bazosa la Bino Misala, et que ça malam, pour soutenir Bango, Mboka a biso wa imoraïde, le colloque Tambola, imoraïde. Au routine de la Bango, Ketchite, Kaka téléphone, bima, n'être nga ce qu'on a un téléphone. Au routine de la téléphone. Numéro de téléphone, on peut s'appeler Batouba et Baké Koro Seigneur pour nous soutenir, pour soutenir. Ah, donc on a de la langue à soutenir. Moto, Nzamba tout ça monté manaye au soutenir. Code Amboka toujours n'engue à la 243 81 08 40 000. Kaka toujours 81 08 40 000. Donc numéro nangango wana. Soki obengi okozwanga na WhatsApp awa ba colonel ba boto yanga ba téléphone na laka ba GPT pour ni bolobo yo ala na mundoki pour na boma moko te ba boto lenga ngo na likomi na lingwala bana lingwala ya poto bosangisa mbongo botinda po ba boto na téléphone kuna na yebela lingwala ne tadam wana te ba colonel ba koma ebeli wana ba boto langa téléphone. Merci Koro Seigneur. Bana poto ozaki ebele pour Rolanda émission lisanga ya ba artiste na mbela bino Koko Seigneur voici que nasi bolandi bino moko a expliquer bino parcours ya vini ya théâtre na ndenge pe azora ida coupé Koko Seigneur yeyo. Merci na bana poto nyonso kande zalaka. Merci à mon boss Papi de Tiene. Pardon na bosani. Ah michopo ko silikela ngate ya yo ngo wana ka michopo en tout cas limbisa petit na ngai. Merci.
Mitiopo ya yo yango bambote belé de la part de Coco Seigneur babi premier parachutaire ya monde. Babi kilote otata uti Angola et yati kin a 20 ans d'expérience na musala. Et merci à mon boss papi de Tienne Info Mutsaku, mutema mimi matondo. Bipa yozai bambote belé et bambote belé suna mama tete botamba. Nzete ya malili. Et merci sous na lilungu mabelé mon vieux mon papa, lilungu mabelé depuis Hollande. Bambote ne belé. Pamela Mbala, Dersi Mutombo na Paris, Pamela Mbala na Paris. Masa na ngai Rachidi, Olomide na RCA, bambote belé belé. Jenny Kafuti moi sa mo konti babi calamité tokuta ngana ya po ba confinement oyo, tokuta na ba bonne guérison. Bambote belé belé. Oyo benga pe na témoin caméra. E ba tanga témoin. Oh, ya solo. Ngako na bomba na ngai te. Na loba les 20. Donc c'est que bambongo wana oyebi pa ezali. Ngana yebika o ngana zwaki. Oswaki nini? O ngana zwaki na zoye kaka parti ya mwana tongaka martyr na sa paye du peuple na ndambo etikalaki ya moni totonga nini RTNC mais o mbongo etikala paye yebele ya moni to zwaki nini ngana sala pont ya Brazzaville na Brazza RDC. Siko mbongo wana tokabola kango ngana Sassou na président Angola na président Ghana na ba président Zimbabwe na président Rwanda biso tokabola mbongo wana ya ba benga le fenti na kende nga pe na senga bango ba benga pe ba président ba mboko ngana tangi na ba Sassou ba sala nini ba ya ba expliquer mbongo ponga na olobaka monter to zwaki. Aïe, babi ya lo baka monta waswaki. Ngai na bino to mona mbala ya sima la prochaine émission babi taka ko Seigneur yeyo. Ambiance makasi wapi. Système ka confinement, to va na biso. Je suis encore Seigneur. On n'en est pas. Tiens, papa moi moi je sais un ami. Yeah. Seigneur, pourquoi tu m'appelles? Bayo. L'homme fengi na Canada, États-Unis ça ya yo, l'homme fengi babi bambote belé biso awa kaka sema confinement, l'homme fengi Coco Seigneur, papa ma passe to yo kaka kete. Allô Coco Seigneur. Les cas boyozwa chomono yangwana et ça la biso peka bien de salaka na musala oyo bo s'abonner massivement na Congo Cool TV babi deuxième chaîne pe Congo Cool TV zali Mfumu Mimi TV Mfumu Mimi TV bo s'abonner sur toujours kuna bo monaka ba image ya Coco Seigneur na 4 bientôt bo zo film asika bo sepela babi taka to kemboka na Coco Seigneur ekoyinda bye. Sokotali, fiston sai. C'est moi. Elle est bizarre, chic choc le ingi. Seigneur est bêta. C'est ça, Zakawa. Ngala landa motute. Ngana, moto na coupé à l'époque. Le premier parachutaire du monde a bimi sa tchuna baby. C'est moi, c'est Coco Seigneur. On y a souvent kolanda baba na glace. Na pe bango, ba merci pour. Il faut pas tout pe balanda. Nga pona e banala na.